Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Renforcé, aguerri et déterminé, le FARDC plus que jamais porté au front pour la défense et la reconquête totale de l'intégrité territoriale. Patriotes engagés, nos vaillants soldats font désormais conjuguer les ADF et autres milices de l'Est au passé. Demain, un air nouvel de paix va souffler dans le Grand Nord. Allez-y, les FARDC. Nous allons nous battre jusqu'au dernier sacrifice, donc le sacrifice suprême, de manière à restaurer la paix et la sécurité dans ce territoire. Le processus électoral en République démocratique du Congo est entré dans sa dernière ligne droite depuis la publication du calendrier électoral le 5 novembre 2017. Cap vers les élections, les grandes dates à retenir. Du 3 novembre 2017 au 31 janvier 2018, finalisation de l'identification et enrôlement des électeurs dans les derniers centres d'inscription du Kasaï, Kasaï central, Luilou et Camille. 26 mars 2018, publication de la liste des regroupements des partis politiques devant participer aux élections. 6 avril, décision de publication des statistiques des électeurs par entité électorale. 8 mai, promulgation de la loi sur la répartition des sièges, article 140 de la Constitution. Durée, 15 jours. 24 juin au 8 juillet, ouverture de bureau de réception et traitement des candidatures pour l'actualisation des candidatures de députés provinciaux. Retrait de formulaire, dépôt et traitement des dossiers des candidats députés provinciaux. Durée, 15 jours. Du 1er juillet au 28 septembre, enrôlement des Congolais résidant à l'étranger. Durée, 90 jours. 25 juillet au 8 août, ouverture de bureau des réceptions et traitement des candidatures pour l'inscription des candidatures présidentielles et des députés nationaux. Retrait de formulaire, dépôt et traitement des dossiers des candidats présidents et députés nationaux. Durée, 15 jours. 25 juillet, publication des listes provisoires des députés provinciaux. 20 août,
publication des listes définitives des candidats députés provinciaux. 24 août, publication des listes provisoires des candidats présidents et députés nationaux. 19 septembre, publication des listes définitives des candidats présidents et députés nationaux. Du 8 novembre au 22 décembre, accréditation des observateurs, journalistes et témoins. Du 22 novembre au 21 décembre, campagne électorale. Dimanche 23 décembre 2018, jour des scrutins directs combinés présidentiels, législatifs et provincial. 12 janvier 2019, prestation des sermons du président élu. Ensuite, suivront les élections indirectes des sénateurs et gouverneurs pour finir par les élections municipales, urbaines et locales. Message de la Commission électorale nationale indépendante. République démocratique du Congo. Scandale au Sénat en RDC. Les 101 sénateurs supposés être de nationalité congolaise, 46 sont recensés comme étant de nationalité belge. Source, le Moniteur belge. 1 Imad Chandiajan. 2 Amouli Kitsa Ernest. 3 Kailou Baka Gaston. 4 Kizimba Kimba Emmanuel. 5 Mabimulumba Anvariste. 6 Matanda Moïdika Sébastien. 7 de Boakanda Ignace. 8 Julka Kanvovo Benoît. 9 Mazoudi Kalombobe Ien Mazoudi. 10 Bamba Saolona Jean-Pierre. 11 Bongongo Ikoli Dombo Mikel. 12 Moma Bokonda Régine. 13 Bombo Angondo Samuel. 14 Nimitambo Romain. 15 Ankol Chimanga Gaston. 16 Ankomafuta Bernadette. 17 Ramazani Beya Raymond. 18 Kabouya Sabou Pascal. 19 Lola Kizanga Jean-Pierre. 20 Kaluluna Mango Rémi. 21 Goya Kitange Bijou. 22 Banza Bokol Fidèle. 23 Kabamba Fataki Amiral. 24 Gongolo Amba Hippolyte. 25 Kaniki Itouom François. 26 Congo W. Adon de Léon. 27 Marini Bodo Pierre. 28 Méamba Mongali Wanda Hilaire. 29 Moaka Bel Clément Claude. 30 Mokolo W. Apombo Andoire. 31 Mwanda Bantumunongo Godefroy. 32 Gongolo Aubin. 33 Anfoloko, Ampombi Jean-Robert. 34 Lunda Bololo Vince de Paul. 35 Mazikini Adongba José. 36 Moutamba Dibon David. 37 Kabamba W, Aoumba Isabelle. 38 Galula Moulamba Chantal. 39 Ombape Djunga Raymond. 40 Chimbombo Mokuna Jacques. 41 Nilunga Gutumbu Gadamien. 42 Kyungu Kazan Pascal. 43 Manza Mawet Louis Martin. 44 Balikwishan Yonio Martin. 45 Lozang Mario Philippe. 46 Lungu Kazongo Mokonzo Ernest. Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Bienvenu Messalin. Nous sommes en direct ici en Angleterre. Alors, les actualités, ce que nous devons savoir, ce que je vais dire ici est pathétique. Du 6 novembre 2017 au 7 avril 2018, je viens de faire les comptes, 149 jours et 5 contestations du processus électoral par une frange de l'opposition congolaise et toutes pour des motifs différents. Les mêmes jours de la publication du calendrier électoral, sans une réunion de leur bureau politique, ces opposants l'ont tous rejeté au motif qu'ils n'intégraient pas les élections au 31 décembre 2017. Pathétique 2. Lors de la discussion et du vote de la loi électorale, l'Assemblée nationale, c'était encore une raison pour eux de rejeter les 10 calendriers. Pathétique 3. Quand le CLSC démarrait ses activités criminelles, la même opposition y a pris part avec comme les motifs, les réponses, les rejets du calendrier électoral. Très pathétique. 4. Un autre prétexte pour rejeter le calendrier, ce sont les fameuses mesures de description qu'ils imposent à leur propre rythme. Pathétique. 5. Le couronnement de tout, c'est depuis l'avènement de la machine à voter que n'ont-ils pas fait
ou que ne continue-t-il pas à faire pour chercher des prétextes à partir de la machine à voter? Congolaises et Congolais, voici ce qu'il vient de savoir sur les combats que l'opposition congolaise et leurs parrains impérialistes mènent contre la machine à voter. Ils ont menti sur son blocage lors d'une manipulation texte organisée par la CENI. Ils ont fait le déplacement en Corée du Sud pour dire à la société qui a rapporté les marchés que la RDC n'était pas un bon payeur. Aujourd'hui, ils essaient de faire pression sur le gouvernement coréen afin d'obtenir l'annulation du marché, mais la société coréenne leur a opposé que les machines à voter étaient une innovation congolaise. Pourquoi lutte-t-il désormais contre la machine à voter? Premier des points, ils savent que sans la machine à voter, les élections seront repoussées. Dans leur stratégie diabolique, il faut alors demander l'abandon de la machine à voter, mais sans repousser la date des élections. C'est là pour des raisons, soit obtenir du pouvoir, leur entrée au gouvernement et en cas de refus, sensibiliser les peuples pour les refus d'organiser les élections par la CENI. Stratégie Oyo, Nengeza Awa, Ngai étant liso ya Mokonzi, Nazo Talabino. Alors, nous devons comprendre que les opposants ont besoin d'élections et zalate en 2018. Pourquoi dans le Bibongo? Tout le monde va ventiler les cabos qui ont été en Nenge tangi comme député ou bazala double nationalité. Alors, la constitution n'a pas singi que si vous avez double nationalité, moi postulé la présidence. Katumbi Oyo Lelo opposition batiaki motema ke ye wana ko kozala candidat na présidence azalaki na nationalité italienne pendant 17 ans. Eza crime na mboka na biso. Et puis akoko se présenter en tant que président pour na nini premièrement nazo mona niveau ya ba congolais nazo comprendre te Katumbi azana carte électeur te. Comment se fait-il une personne ou à la carte d'électeur a que se représenter étant que candidat présidentiel? À la carte électeur, ouais. Félix Tshisekedi dans la carte électeur, oui. Il se présenter, c'est bien. Mais il y a un problème. Katumbi Lokol a déjà makamune baby. À cause se représenter, pour ça, dans la caisse, il y a fraude, où il y a gouverné. Katanga panda bate belena passeport ya italien à cause du gouvernement et ça nous fraude et puis à la carte électeur à déclassé si qu'on la Katumbi a déclassé bata Katumbi peut balobi que ndenge zawana ce qui Katumbi a cause représenter na élection présidentielle donc Félix Tshisekedi peut a cause représenter pour na nini pour Félix Tshisekedi peut azana double nationalité. Pour ça, le passeport belge. Bata Katumbi abiko du Katumbi azongisi. Mais Félix azongisi passeport belge n'a été. Voilà les moments que non c'est que biso ba congolais tous on a besoin d'élection té. Si tous on a besoin d'élection té, tout le bas clair. Mais le reste la ngapé président na fungola bande ko bo comprendre. Et sur na ba combattant bino bo sala ba bande. Nazo yebisa bino ba bande na bino bo salaka batala kangote. Na o bazala kati Angleterre awa. Et ça là ngama wata na banso na mutu mo parlement ayebisinga abinanga ke même ba soki ba nani na benga ba politicien ba politicien ka te ba activiste na bino yo basala ba kambo asali memo azi memo ake na nombre 10 na che ba memo wana ba komaka bazwaka ngo bachaka ngo na archive o ba benga na anglais ba archive bazwi memo ba komi batangi te bachanga na archive. Après quelques mois, baziango ba pasoli yango. Donc batanga ka makamu na bino te. Pourquoi? Parce que bamona bozaka na makamu zaka 100 bits. Pourtant déjà pour mundela zama yele. Azama yela yebi déjà que élection na Kinshasa na 2018. Président Kabila a besoin d'élection salama. Président Kabila avant de la constitution. Si koyo biso toza prêté. Pourtant déjà ba makamu de ces bandia wa Katumbi a ozalate.
pour déjà à légitimité double nationalité à travers la fraude à ça la carte électeur à cause de la comment non il faut toujours c'est la clarté à ça rola wapi bon si koyem ta ça rola même pas ndé na za la candidat à l'élection ba zonga la suma kama ngoso enrôlement bande écoute ba oh Londres écoute ba kenda kini mango ba kene ko ça rolé si koye a zonga kité pour à ça rola ki wapi à ça rola te azalité Félix Tshisekedi mutako kozala mais si ko Félix Tshisekedi batakatumbi pe ba lobby bien à cause se présenter aussi le temps que Katumbi a osalaté. Donc c'est que tout le bani. C'est que tout a besoin de changer la constitution pour la trouver à Katumbi chance pe. Tu changer la constitution. Constitution changer pour bandi malabango battre ba double nationalité, ba postuler la présidence Félix Tshisekedi de tant que belge, à la double nationalité naé, ba postuler la présidence, ba député na biso belé bango tout bazala ba nationalité mibale. Pour ce qu'on est dans la ngwana siko et ça la mubulu donc na yeko mona siko que non biso ba congolais tous a prêté pour l'élection ça la 2018 mais pourtant la majorité présentée bazako se préparer mais biso de bali ya mubulu biso moko mundela zo tala a oseka nga siko pe na otala na yebi ya ke bazaba ventrier na yebi que Moïse a ventrier aux la carte électeur te aux candidat président ndeni Félix na ko benga ventrier te parce que alinga postuler les pour le but pas ko zong sané passeport belge soit passeport belge naé a sengi beskis naé a postuler naé yango na moni que le kola data ezokende Félix andimia aux la candidat na présidence bata Katumbi abike te poye pas na double nationalité Katumbi azongi sikutu Félix azongi cité donc boye bisa donc bata IDPS boye bisa Félix azongi sa passeport belge naé déjà ezala ngo retard te poye bani e bani nango déjà aza payé monté basé belé ba délice sanga tout bazala ba passeport belge bango tout e belé bazawana bo moni ndenge mundela tangi na la sibinango liste ze belé kutu donc tezate nazala ngwame nazala tanga ba liste wala te alors pour na ngai ndenge nazomona siko que non Congo ezokende siko bien après ça va bino bomisi batu pour na élection za la te soki bakamebele belé mais na suka bondimi siko lokola siko na suka bondimi sikoyo pe makambo ba marche na to futo ekosala maka lisusu te lokola ba marche ekosala maka lisusu te tozokende na transition avec Kabila Félix Tshisekedi vice-président to kende ndengwana na ozongela bino na za besoin ba débat to vanda débat to sola masolo bona na ba image bona ozongela bino after this break. Thank you. See you after this break. Italien. Si 2017, pour Oyo, pour la campagne, donc ça la campagne à l'américaine. Parce que ça là, Congolais. Oh, mais j'ai la vie sur 100 milliards. Parce que nous avons des partenaires. Mindele, c'est du donnant. On fait ça 100 milliards, on fait ça nini. Et en gros, chef de l'État, Congo, ce n'est pas un pays à vendre. soki akoline saleli bagana bomwana na ye akoki kosilisa na mokolo moko te tikasala nakoswana se papa ezali motindo na ye nandima mabe nalingi ye ebongi na banda na ye libalo yo babanda bipai biso nakotisi moto na singa epai ya pasi nazali netumbu na motema kasi nalingisa ye akoki kosala na silika soki abimelinga nakozanga liloba napesa ye na bamindekolo na ye
bakaniso pamba kotalanga nemizo toniso obeyanga ozali mobali ya mobulu Kinshasa ambiance esilaka te okoya kopepa nzoto okoki kokotanga kodako kasi kanisakanga nazali mosi ya suka na yo nazali se mwana moke na bebe na yo na maboko tozali na posa na yo lilo bango nini nga na pesa yo ya majipo tosalo nakosenga batela nzoto abeyanga bato basobalanda ndenge oyo bazali wapi lelo nakoyoka pasi na motema ndimanga solo na ningi yokanga sheri na yo amoke Kinshasa batutokantolo kanisaka kanisaka oyokelaka nakosengo batela nzoto nazali nano na confiance na mitema mingi obimakala balanda se bango na yo abanda nanga nyonso balembi otikalise nanga bango nyonso moto na ye ozali se obeyanga mobali ya basi ozalaki sala champion tango oyo ozali kobikosa okiritango echange bambana nanga nyonso bavandeli yo mpona mbongona yo bango nyonso balobaka mabe mpona komona yo obeyanga ifa comprendre babaluki mpona jalousie okosala zoba okopanza bazali bana ya bato bambana nanga nyonso balingaki yo na motema mpe mamu sika bango baso bilongi babaloli mpona kotala obeyanga motema monamu nazali pembeni na yo ozali mobali oyo yanga liboso nazwi na lani nanga bolingo yanga na yo ezali kaka kopela mpe ezali nani balobi na yoki bakoloba na koyoka ye nazali se na yo nalingisa nakosengo batela nzoto nazali nano na confiance na mitema mingi obimakala balanda se bango na yo bambanda nanga nyonso balembi yo otikalise nanga bango nyonso moto na ye ozali se gentil obeyanga mobali ya basi ozalaki sala champion tango oyo ozali komikosa okiritango echange bambanda nanga nyonso bavandeli yo mpona mbongo na yo bango nyonso balobaka mabe mpona komona yo obeyanga ifo comprendre babaluki mpona jalousie okosala zoba okopanza bazali bana ya bato bambanda nanga nyonso balingaki yo na motema mpe namu sika bango baso bilongi babaloli mpona kotala obeyanga motema monamu nazali pembeni na yo ozali mobali oyanga liboso nazwi na landi nanga bolingo yanga na yo ezali kaka kopela mpe ezali nani balobi na yoki bakoloba na koyoka ye nazali se na yo nalingise
Leica Mobile. China， 公布 ，Let's go， 美丽的中国，我的故乡，一边是黄河，一边是长江，春风江水日夜忙，青山绿水永不忘。中国人民英勇为勤劳善良，可爱的刚果是我的家乡，刚果人民坚韧不拔，淳朴刚强。两国国旗高高飘扬，中刚合作，扬帆起航。两国青年充满理想，国家众人担在肩上，一带一路，建园神往，合作成果不断增长，为了国家艰苦奋斗，繁荣富强，迈向小康。撸起袖子加油干，学习当年南宁欢呼。我俩的国家，听我来唱一唱，唱一呀唱，来到了南泥湾好地方，好地呀方，好地方来好风光，好地方来好风光，到处是花香，人地是牛羊。Kabila Kabange, président. Oya lobaka yango asalaka e. Tout a voté Kabila Kabange, président. Elika ya bilenge banso ya Congo. Betoke voté Kabila Kabange, président. Zela ya mayumbu ekomi mokuse. Tutu songola Kabila Kabange, président. Aboyi bokonzi ya mandoki asengi élection. Toko voté Kabila Kabange, président. Lobi Inga 3, Songo 2, délesage à Pouopia. Tout a voté Kabila Kabange, président. Zela ya nyanya, zela ya Isiroe. Betoke voté Kabila Kabange, président. Olongwe bedi butembo okomi kisangani. Tutu songola Kabila Kabange.